papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shabaka Songo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobamesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, oh maman bino la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la bino, vraiment Kassi, Nabanda Kunabino, partout vos amis n'engagent na lobakanzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. N'engagez vos elaka, Masolo et Iran, Masiandoki, Essa la vraiment bien ma Kassi, Yango to ebisa kabande konyoso, bazolanda biso partout dans le monde, bah oh nan ba s'abonner na site oté, bo s'abonner au site ya maman bino, bah oh déjà bo s'abonner, bo partager et ça la vraiment bien ma kassi là to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na banda ku balobi bobo sanate moi saleki mibali na mbongo na ebisaka ba murena ba mureze ozo kende vacances na Kinshasa ozo luka appartement loué ko hésiter te benga Betty la patronne na prix ya bien okolala na ba condition ya bien azape na bakar azo loué se na ndenge ya Kinshasa pona transport merci na meta la brésilienne moi c'est pembe na kati ya Birmingham mais balobi vient na Jansi Bolanga bo mais la meta la brésilienne merci na Francine de London balobi bana Londres bino yangwana tokenda kabongo na cardinal biva balobi bienvenue Masiandoki na kati ya Londres balobi no kwa bana umela merci pour la patience et la fidélité balobi bato balanda kabiso lokola baya wili musheni les vrais code mboka papa social asola bien makasi pourquoi pas Yves Dioboke garçon de luxe na kati ya Paris balobi vient na sola ka plus que li solo voilà bat nous swanda kabiso partout maman Irene et la kabino masola solo biso to betaka aubergine te na profitaka ko sala ba publicité na bandeko boza partout boni botinda biloko kolia na Kinshasa bo contacter Eden Marché babona ne yango benga biso za numéro ya Eden Marché otindela ba famille lokola loso fufu miliki biloko nyoso kolinga na Kinshasa ko banga te Eden Marché au Foutimbongo a baké ko livrer biloko kolia et pas na bino akendaka partout bandeko bozo benga mama Irani mingi pona numéro impératrice MK numéro impératrice MK na pesa kango mingi surtout na ba life mais ndenge na zabo na musala
ndeko amoni azinga somba super wax ko hésiter te benga biso to kopesa yo numéro. Voilà, bandeko nyonso bandaka biso partout na kati ya Londres, nazaka na sœur nanga sola kitoko balobi Béatrice Lokilo, motema ya Monsieur Fils Lokilo bazui wapi. Balobi Béatrice Lokilo mwasi onjamba pambola balobi ezalaka o Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres. Ba murena ba mureze na ela kabino masolo biso la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Lisona memeli bino ba murena ba mureze ezali solo ya kosola mingi na ba mama. Koma biso basi ya poto ndenge tokomi lokola bazoba liboso ya ba pasteur. Oui, ba pasteur ya vrai bazali mais ya faux baza ebele. Boyoka lisolo ekosala pasi ndeko mobali na kati ya France abendi mama Irani Masiandoki abeta yango pona kopesa ba mama congolaise conseil. Ba mama nyonso ya Afrique o balobaka lingala po ba Brazzaville balandaranga, Bangolais balandaranga, Afrique mobo ba lingala balandaka mama Irani boyoka conseil mama Irani akopesa bino na nzela ya biso bandimi. Amen amen bafana kwiti ya ba pasteur. Ba muresi pourquoi na beti solo ne komba bi mama Irani beta lisolo nanga yebisa ba mama batanga rapé Bible. Makamsu na vie za mamba osakanela te mama Irani naza na France naza na mwasi nanga toboti ne ba na 5. Aza mwasi nanga ya bomwana tokoli na ye tovandaka bien problème ezati. Mwasi nanga na tamoko akome ko sambela mingi. Akome ko éviter ba musique ya mokili, a changer ki comportement na ye akoma ki na mamingi ya Nzambe, même abima na ye échanger ki akoma ki na ye ko sambela. Mais le konye komela ki mwasi nanga mama Irani ezalaki na 2019 mwasi nanga kenda ki pa ya docteur. Tanga kepe ya docteur bebisi mwasi nanga azana diabète, sucre eza ya komata. Ba murezi bolanda lisolo très bien. Yo muto kutela mama Irene mwasi apela moko sa mombonde bete li Pro Max mbala liboso ko lekate s'abonner, liker vidéo ndengo zana pe partager po awo kozala desite biso to beta kaka masolo solo aubergine et lekakate. Babe bete li Pro Max. Ngande bibliothèque à YouTube na tiki masolo na défaut ngam na oloba mtaobo ya zate tati na kayu mena obeta bondi mama sola bien bongo te d'accord stinti mbongo sala musala nde commence ya mobile bi mama Irene mosi nanga abakanga ke na diabète na 2019 bakomela ke bakisi abana kobeta batonga alingi batonga te alingi bakisi te azana pasteur ne moko azaka na Congo abengi pasteur. Pasteur na bisi jamais comme la bakisi no ko bete batonga te eza ba lien. Na famille na nyazalaki na moi sabi na famille papa na bango mutazalaka na diabète. Abi non o eza ba maison komeka ko bete batonga te. O eza vraiment ba lien famille et comme héréditaire komeka te pasteur abi komeka te zo batonga na tsango mupandi komeka ko zata bakisi ndele kuna te. Biso to ko bondela nzamba ko sala e kosila eza maladi moko ya molili. Pourquoi papa na bino azana ngo yosusu mwana okoma nango. Ba murezi na ko tsamo stop mukena meka ko expliquer bande ko tozana poto. Est-ce que tu comprends ka soko ke na mwana et pas médecin? Azana maladie moko boye. Bomona ka tendance ba médecin mingi za ba tunaka nani abela ka maladie o na famille. Ezala na okindokite. Ezana okindokite. Eza bayeba. Soki eza koko to mama. Po soki koko moko azana malade, eza rien à voir na kindoki, makila ndenge nzamba sala batu. Et kozana ba gène sur qui peut contaminer famille. Bien que tobo yango to bana nzambe, mais to ba logique ya médecine. Yango so ke na mona pas docteur azobe la malade batuni nani azala ka na famille, ko kangano médecin na ndokité. Soki osala médecine o comprendre que azotu nango parce que médecine ba yekola yango ndengwana. Mais biso africain le quoi to kenda trop toza basé na kindoki to mona kaka kindoki. Wana na me ko expliquer ka bande ko nanga ba africain. Papa nanga lobi mama Irene mwasi alinga komina bakisite. Alingi kotia batonga te ba bata diabète. Pasteur alobi ne amekate. Mama Irene depuis 2019 mwasi nanga bakonga ke malade na mois d'août. Alinga ki bakisite. Tant to continue na 2020 mwasi nanga ke pas docteur. Docteur alobi ne ozotia bakisi otopesa ke batonga te. To ya sucre no eza ya komata likolo parce que moi sinanga abelaki moi si aboyi kaka kotia batonga bana nanga babi mama landa traitement nzambe mutapesi ba médecin mayele ba traiter biso talaka médecin pasola muta sala opération mutu azalaki na maladie moko to mona mingi ba pasole pa médecin ba sala opération mutu wana pe abika azo vivre ti lelo eza mawana nzambe Nzambe mutapesi bango mayele tokomi trop basé na makambo ya kindoki peuple congolais surtout biso ba mama
bandima men amen bolanda lisolo très bien mama aboya ki abengi pasteur alobi jamais komekate mwasi nanga asalaka malgré tout nzoto etombisi badimi na ye nyonso ekendaka epai ya pasteur ni wana na Kinshasa. Mama Irene mwasi nanga vomie ayoka pasteur ke ayoka nga mobali nde na ndako na lobi bana balobi mama aboya kisi pasteur batalela nzambe bamoure na bamourese tokomi na fin ya 2020 mama Irene mwasi nanga belaki makasi misu azomona flou mwasi nanga azotoka azolemba akokaki lisusu te toke na mama l'hôpital babi mama cycle ezali 640 cycle na eza ya komata il faut abanda kobeta batonga nzoka tina vandaka na mwasi na ndako azoela bapasi mama Irene mwasi nanga koma na pota moko na musapi ya likolo ya munene alingaka tenga na monango pasteur ayebisa ye akataka ba citron ataka ba mai ya moto basambelaka pona pota wana nzoka ezaki pota ya batu ya diabète bamoure na bamourese bolanda ntango nalobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga tozobeta masolo solo mpona koaide communauté. Oui, na sisi musala nango ke ndako na na famille mais na vandi mpona bimisa lisolo bamama tolanda yango bopartageaka masolo mama Irene soki ezalaki bazofinga bato to bazosala baanalyse ya buzoba merci bokotaki ebele bozolobaloba me makambo important yango bamama tozala mayele totangaka bible tokomprenaka nzambe alingaka nini te eza biloko mosusu eza droit na biso na vie mais biso tokoma koboya yango mpo tozwaki ndoki totia liboso yango tokomi limité na vie mpona kobanga bandoki pasteur apesa mama kataka ba citron na mai ya moto apakolaka na pota na mosapi ya monene ya likolo nzoka pota ya mama eza pota ya bata diabète ntango toke na hôpital bake kodécouvrir mama azalaka na pota ya monene mama Irene na katikati anke mosapi ya monene na ya mokie oyo elandaka ya mwa molai mama Irene mama salaki 2 semaines hôpital cycle ya komata tonga kisi babandi ko traiter potana batie ba kisi 2 semaines mama bimbi batie bande na likolo banda mama banda pasi ya pota wana mama Irene abundana nango kaka na bandi ko yebisi moni soko banda ki ba kisi na débit ngoko manita oti batu bazali babela ba diabète 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans kufi pe na maladie mususu diabète te mutebomi soki respectaka na régime bamoure na bamourese toyokaka teti efutaka te batu mingi bazokufa na buzoba oza na maladie bapeso bakisi pasteur alobi komela ngo te nzambe akosala nzambe wana moto asali yo grâce oke na hôpital bamona maladie nzambe wana moto apesi bamédecin mayela kopesa okisi ndeko nanga zwa bakisi bondela nzambe loba naza mowumbu ya bakisi te ndenge nazomela bakisi oyo namela ngo libela te na posa lobiko nakopesa bino exemple ya bandeko baleki na maladie ya cancer bandimaki bazwa chimiothérapie babeleli nzambe alola ebele baza ya kobika batémoignage ezali mpo nzambe azalaki na bango elongo pourkoi ningi kozwa traitement te opimi na pota na likolo obombela bana na mobali mpo pasteur alobi komeka bakisi te okomi kopakola pota bacitron bamai ya moto pota ya diabète ezwi microbe mama Irene mama bundaka na mpasi ya pota batie babande mama sali nyonso tie komi na niveau so mama vandi oza pembeni ozoka solo lokola ya pota mama nzoto ebeba mama koma ko bapota msu na genou bapota mike na nzoto mama koka mikosa na nzoto balobi cycle mutesa la mama ndengwana mama Irene chose grave loko na bengi yo kotanga komba mwasi nanga te paza mama ya bana nanga mais na beti lisolo po femme congolaise azana teti moko ya kindoki surtout soki sa lingi pasteur na ye o pasteur akoloba yangwana ya kosala oyo mobala koloba eza eloko te po mobala aza na saint esprit te dadi moto aza na saint esprit toboyi te basala nzambe bazali oui batiaka tembe na nzambe te babelela nzambe babimisa bapasi na bango nzambe asisango na seconde po aza nzambe asalaka na ngongani mais soki nzambe apermete oleka na nsima ya kisi pozwa lobiko ndeko nanga tosa bato mingi bakufa na erreur o papa ye nango okepa médecin bamoyo na maladie pasteur alobi komeka komela kisi te ndeko nanga plus ozomela kisi te 1 année 2 ans malade omona ezalaki moke c'est grave po lingi traitement te ndeko nanga nzambe alolo apesa so souffle de vie ye moto apesa bamédecin mayele omona te moto ezobetanga makasi namela mwa ibuprofène nameli ibu omoni moto esili nzambe asungi yo moto esila me kisi mpe etravaille mpo nzambe asala nzoto ayebi pourquoi apesaka bamédecin mayele ya kosala mpe kisi na meko lobelo komo aiza na bato mingi bozolandanga
tant tozaka na maladie moko bo perdaki pe espoir basengaki ba opérer yo médecin pasolaki yo libumu pasolaki yo liso pasolaki yo likolo asala opération maladie yango pe esila pour opération wana nzambe mutabikisi yo po ye mutapesaki médecin mayele ya koopérer yo so obeki na lingi po opération te mbepe lelo oza soupe na biso te bamama tomeka kocomprendre koto tozolimite nzambe te me tozotalisa bato ndenge nini bafaux prophète bazomema bato moto azobani komelakisi te aza nano aventurier ya dépendaka na 10 na yo mama irani pourquoi nazoloba boye po lelo mwasi nanga abela aza na ndako paster apasala perte po dimi azora pe sude to mama azali to malamu anda opesa dimi so aconseille que melaka kisi tobondela nzambe peut-être mama ndenge ozala bien azosala ye mpe ngoko bénéficier na dimi na ye est-ce que bozo comprendre mama Irène to partager lisolo abi mama Irène mama commence bovandi pembeni lokolo ezobimisa mwa solo mama Irène tokenda ba médecin et ba ko se décider ba lufu bakata mama musapi mama Irène ba otiko kata mwasi na mama musapi likola monene nde na ba ça fait 4 mois nazana mwasi na ndako bakati musapi likolo mama Irène pasteur wana na moni koto abenga su mama te kwa sambela mama mais tant maman donc musala chaque mois $130 et kenda Congo dit ma maman 1/10 na salaire bande ko j'ai mis 300 apesa ka 130 €. Maman irani banda mama bela sala ka susute na koma ko tuna eboni pasteur. O pasteur azani kaka na komela ke na WhatsApp na répondre ngati mama Irène eza pasi. Ba médecin bazolo ba bien que maman a négligé qui traitement. Yango beta lisolo yebisa bana na nzambe ba mourir na ba moureuse nzamba lola zana bomoi to benga ka Jehova Rafa ye mobikisi ba maladie ndeko na ngozo la nanga longwa na distraction ebele ba prophète be na sena tango bazolo ba lokuta oui banganga nyonso na ba mbaza ko tala batu maboko na Kinshasa lelo ba kwa ba sel na nzambe ba audio to yoka chaque tongo nga prophétesse Kingandi na zana Allemagne nga prophétesse Kingandi ba femme ciel ba bengana mibali bazo sale kobo na bango ba kwa ba prophétesse bakoma ko bamamba lokuta pona ba famille ya baninga ndeko na makeba na lobakelo ko moko rideau ya temple esi pasuka ozana droit ya kokota obondela pona bana na opona yo moko nzamba lola aoyoka yo ko dépendra ka na mutu te parce que bible bi mwana mutu akotalela mutu prophète wana mama lelo abenga suto ya Kinshasa ye pasa la perte pour se rappeler sous dignité banda mama bila pour mama sala souté ba otokate bu satani kulu mais tant moi nanga zai ko sala 130 € banda ke de chaque mois Congo 10 et pas ya prophète mais lelo mama bila banda ba kata mama musapi prophète sera benga ezambala moko banda mama sa souté prophète yo kana souté mama Irène ba médecin bazo déclarer que moi nanga a négligé qui traitement pe bana bazo luba moi c'est dans bande ko ndeni biloko normal sans pourtant ça la régime papa lobito bondela nazo batongana bata diabète na bakisité pour papa zalaki nango et comme nini yango na fait benes ba bela ngo yango na lobi eloko moko est-ce que tu sais comprendre bande ko to kumisa rando kité mabe na répéter loko tant to kenda la bane pa médecin même yo moko so ke ba jo na maladie mo bazana tendance au tout na bicho est-ce que na famille na nyabela la maladie et ça na moté bakanga muta famille na binondo ki non. Ce que ça la médecine au comprendre pourquoi batunango. Pour ça ko banda na koko na bino maman na bino na yo. Ce qui maladie moko ezali ba risque ezali et contaminer bino na ndenge ya makila selon médecine. Ezaka na mo kindo kité. Même si tu ka bo papa bokeba ba mindele ba docteur ba ndoki mo tene tunaki nanya ezaka na na famille ndeko na rien à voir. To lo mona distraction to boyite ke misala mabeda mokile existaka. Mais ça na biloko mingi tozo perdre to sala mote pona buzoba ya koyoka biyoka yoka po toza na droit nango nzamba pesa biso pouvoir ya ko sala yango moni ba femme congolaise ba komi limité boza 4 et 5 na famille 6 mi balé mabale kufi yo komi ko be angeza ba lien famille biso to vandaka na mabala te nana e biso keza ba lien famille ozuna bolimbo ya considérer mon bali po bino ko ba lien famille po mi balé bazobala te to mi balé ba bomi libala eza na sens te oza musate biso kaka boye baloka biso batata mwasi banoko ba mama leki bamona pasi bien que bandoki bazali mais lo nazo memela bino message bana na nzambe bolongwa na molimo wana eza na temps moko ko banda ba 2018 2019 26 lo 2023 to komi stationné na kindoki to linko ke luka musala te to linko sala forte ba lien famille baloki biso bandeko na ba mama to tanga ka bible nzamba leki bato baluka abino na pouvoir apesa biso pouvoir ya otambola likolo ya nyonso
ndeko nanga toza na pouvoir ya kobeta bafongoli tosengi pe bapesi biso est-ce que tozobeta est-ce que tozosenga okoma kotina batuka bamoto mama kuta zika mama kuta ozika kate bando banda kotinda moto mama kuta zika te mama kuta zoyaka munene mabunzi akangisa fotati kitamba na libaya Saudi tabon bamoto mekoma te mama kuta ndoki okanga batebeye na famille bandoki ekoma même na baleki no ya famille sœur alobisaka leki na ete leki na zandoki leki alobisaka petit sœur na ete soki grande sœur na ete grande sœur azandoki bandeko na ba famille ezokabwana mpona bakindoki banani bazoteya biso kindoki ba faux prophète bandeko na ngana esaka bino esika vrai azali moniato azala quelque part na ba esika original azali faux alala apendeli ya solo bazali mais mingi baza ya mabe botandeti apôtre oyo muta ba prophétie kozaki cité ya bakangyo na sucre oza na diabète oboyi traitement okomiti na niveau popota ebima mutu ya diabète na nzoto c'est que sucre ikomi ebele c'est que bande ko remarquer kazo suba mingi c'est que pancréas na elashaki ba vessie na ekomaki na problème à sucre po ekoma na niveau ya pota po sucre soki lingo toucher organe moko ya nzoto banda mingi na rein na misu na kosa binote sucre soki alinga toucher organe ezaka faible na diabète ezaka rein na nerf po ebebisa misu mingi bayebaka te muta diabète akosala pe dépression muta diabète abeli liboma diabète ebelisema ya dépression ezali baka wana ezalaka mais pourquoi tozotisaka kindoki ndeko nanga foto yeba mingi bandeko baza encore ma sucre na baki nzambe soka apesi tanto omenga kosolola propos ya kolia na bino bato mingi bazomibetisa mutu toza na bilo mosusu na vie muta diabète okolia ngo surtout mwana mobali po diabète na mobali ebomaka même nzoto mibali okoma faible bando telema bien te ozolukozo bakisi ya bokoko ozokomplike nzoto liaka brocoli ezali ndeko nanga soko okangi motema ozolia brocoli okomona masubani kochange na nzoto no kosentir komo travailler moi bien yaya bamindele baza na diabète ebele poani bango basexe etelemaka biso kaka diabète mobali nanga aza na diabète sexe etelemaka est ce que azolia nini mobali aza na diabète alia aloso na madesu alia fumbwa alia pondu ndeko nanga sexe etelema te alinga biloko ya mwamba muta diabète olia biloko ya mwamba azolia soso na mwamba yo mutu obela ya diabète omilingi te tozala bato mungu soki sika ya nguba esala na ngelo te nani ayebi yo makambo ya bongo ndeko nanga bokotaka ta na google botangaka santé basakanaka nango te nzoto ezalaka libaya te po kesa esango pa ménisier kende na libaya nange koma kiti non eza pe tisi te po kepa teke katelanga bambelanga gumbelanga te basakanaka na nzoto te yango nazoyebisa bandeko baokesa esa baopération nabetaki so moko eza na site na biso bolingi nzambe te bozomiyokela mawa te bokeke kosesa baopération bokondisa mabumu babenda bino bagrèce mpona nini kaka bino bamama bokeka etisa mabumu batata boni baza mabumu minene na communauté mpona nini bali baokeka etisa mabumu te kaka basi baokeka etisa mabumu totala na communauté na biso combien de tata baza mabumu minene bavie mabumu minene baza ebele na communauté bino bavie boke cirki okatisa libumu te baokebenda no bagrèce te kaka biso basi mpo bomonake biso basi tozala mayele te nakeka bongo oza na ndako ozokebenisa grèce mpo libumu eleki monene me mobali na yo tata bano tala libumu monene eloko ezala na kati eza nini masangaka moto evimbisa foi to eza nini yoki kobenisa bagrèce mpo libumu ekoyo monene me yo kutu bota me mobali na yo libumu monene vie libumu monene vie akebenisa bagrèce te bozokomprendre te na communauté bamama tomeka mpe kolamuka ti tozala mpe tokokosa matikan mwasi aza utile na société makasi peut-être toyeba valeur na biso te bamama toza vraiment utile makasi biso bamama ngano bamama aza lokola motu ya camion ya monene mama natambolaka na anenga oyo tobenga remorque biso bengana na anenga mama atambolaka na bana atambolaka na papa yo mama mobala azoyebi biso keyeka etisa libumu yo mpe patala pataloke na tiroki babendo bagrèce mpo sepelisa mobali ye moko vie tala libumu mpona niaki ebenisa bagrèce na libumu na monene wana te soki alati chemise butu edonga na nikama ngana ezoba nakeyeka etisa bagrèce soki babendaka nakufa natika bana nanga mpo oyo bana mwasi mosusu bamama tokiba soki okeyeka etisa libumu kaka mpona kolakisa tai na tiktok je suis désolé tala vie ya bana na yo tala ndeko mwasi bakosi ye epa potre na Kinshasa amela kiseli ndete mama tiete tia koma kosokola pota ya bata diabète na citron pota neza no fragile
potane banda ndele banda même na mukosa soko za na distraction ko benga mpe mbasu posa diabète musu banda loko ali palata o gratter kake komi pota musu banda keska na mukuso zo kwanda dikola mke komi pota soko za na distraction comme ça mpe ndeti o babwa kelinga mbasu eza na mpe mbasu eza sucre esike ko takeyo esike banda obimisa bande ko na matokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt tozala basi tofongola ka Bible ndeko nanga eza na batu pe na Bible bazaki na maladie balobi un peu de vin pour na maladie wana ebika seke lukaki traitement atakaka Yesu Masiya oyo kolo na pema tolanda Bible toyoka azwaka peso ya tsaka na malele azali capable bagaki misu mona na yo masali moi geste voilà ki sebino ka bilembo Masiya ba médecin oui ya misala mabe bakoma ebele mais eza médecine nzambe mutapesa mayele bien que bakoma ko pratiquer on a makambo na ba musu mais nzambe mutapesa mayele botala nzamba sali mutu libumu na yo eza bule kangama médecin au pasolo césarienne abimisi pe mwana atongi pour continuer vie nzamba linga batu na ye oui eza na mamusu na fi faut pas qu'on négliger ba mama tolongwa na distraction papa pesi solo pona ko pesa ba femme congolaise ba femme africaine conseil toza mingi trop badadi trop ba pasteur mama yo kaka mingi pasteur ke mobali na yo lelo mama musaki bakati na likolo pona nini bakangaki na diabète tala depuis 2019 bakanga mama na diabète mama boya tonga insuline alinga tonga talinga kisite pasteur alobi nzamba kosala lokola tata na bango azala na diabète eza balien famille fo bakata babanda kokata balien depuis 2019 et sala ki mama sala la rechute ya diabète akomi tina niveau bakati musaki ya mama pona kozanga koboya kozwa traitement ete ya biso. Merci pour la patience et la fidélité, la confiance et cette identité à Bundes Irène Masiano qui va bien moi chapela et mon ressent mon bon débét le promax Zamba Pambola bande konyo so bolandi maman Irène Masiano qui ça la bien Zamba Pambola sœur nanga Béa Béa Zachary na kata France moi si kitoko pétaille mamie la plus belle boni basangwa maman Lili Mwimba est-ce que vous avez bien na papa Oscar biso ça va nzamba zobatela bamure na bamure zeto kutani balasima soki mwana motazongi te la na lobi Iden marché Lidl na kati ya Kinshasa ba diaspora benga na numero wana ezoleka okozwa Iden marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na commune nyonso partout bozali baza na transport Lidl na kati ya Kinshasa Iden marché na biloko ya kolia ya qualité bobenga bokozala jamais déci balobi Iden. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Baptisé Naïna Otika Biloko. Biloko. Toujours Otika Langa? Yeah. Maman Ideni na Londres. Tona sac ya makala, demi sac ya fufu, sac ya semoule. Ili loso ili na kapa tomate. Nyonso yanga. Mama Ideni abaki salo sipi oyeba te. Na deba. Aebisaki ngai. Bakoya kotika biloko me na ndimete nga na ebeka kiza lokuta. Ya solo. Mais na moni peut-être que c'est réalité. Vraiment. Ça comment Iden marché. Iden marché. Iden marché vous a fait vraiment. Vous a fait. Nous sommes tikilanga. Sikonde boyo tikilanga boy.